Bonsoir la famille. Mambote na bandeko nyonso baobolanda Maman Nicole Moisanza. Bon dimanche na l'équipe na kosukisa mwa moke video oyo na semaine na biso to bandaki na bandeko ebele ba oyo balingaka émission ya Maman Moisanza ba oyo ba nazolobela mpona baabone na nga ba oyo baza na bolingo ya kopesa par rapport ya mosala naza kosala. Alors nayebi ke lundi lobi bao bakokende misala bakei baoyo mpe bakokende baformation bakei. Donc nayebi ke dimanche eza journée mosusu mpona repos mpona bato mosusu. Alors on a souhaité bino nano ba bon dimanche bapokwa malamu et puis na ba semaine malamu na ba ndeko nyonso tu. Alors la famille nandaki quand même koleka mpona koessaye mpe ndenge nga moko nalobaka toujours kobakisa implice. Alors implice eza kaka ke eza na makambo mosusu soki balakisi yo mpe te okoyeba te malgré toza na kati ya mokili moko. Donc bato mosusu balingi mpona bango bazwa babonga bonsoir la famille bamisusu mpe baza mpe na besoin ke to avancer na ndenge moko malamu. Parmi bato wana Maman Moisanza azali wana mpona ba oyo baza ko respecter ye. Et puis ba merci beaucoup na ba abonné na nga ba oyo boza ko s'abonner na compte na nga ya YouTube tozokende wapi na compte na nga ya Sanza Moi bato boza ko s'abonner. En tout cas vraiment ba merci na bino. Donc Maman Nicole alobelaka makambo eza ebele o etali poso na lobelaka pona ko bongisa poso na bato babebi ba poso et pas nangeza na poso te oyo ata noir ango ya ndenge nini ke na kokoka te jamais nazana esengo parce que évolution ya musala oyo baka oyo na moni ya ba poso ya ba mama ebele lelo soki na lobi natia même photo na internet bato ebele bakokoya bato ebele bakokamwa. Mais comme nazosala musala eza na ndenge ya concurrence te eza pe ba oyo baoyebi valeur na nga bakondima ba oyo pe baza kobonga baza ko continuer toujours kopesa nga confiance. Donc eza likambo ya clientèle te mais eza likambo ya nde moto ayeba valeur et puis ya musala oyo ezali très honnête. Alors Maman Moisanza pe kote mosusu alobelaka makambo oyo etali santé na poto tozomona tozoleka na ba virus oyo eza kotungisa biso et puis nzambe asali biso grâce ya kopambola biso na babiloko oyo ezali naturel ntango nalobelaka maki na citron et puis na ndenge ya barévélation ebele malgré eza na bato mosusu lelo bamisusu mpe oyo bakututaka parce que eza noir eza moto ayebi moto azoloba mais biso nga na sous-estimaka moto te parce que nzambe moto asali biso et puis ayebi valeur ya moko na moko et puis grâce nini atie epai ya moko na moko. Parce que bato misusu batalaka bato na ndenge ya apparence. Alors nzambe batalaka moto na apparence te ye moto akeli biso ayebi valeur nini oyo apesa biso soko boyi ko reconnaître moto mokili mais nzambe ayebi comment ndenge ya ko reconnaître bana na ye. Alors mpona bato misusu mpe oyo koki kodécouvrir nga sika yango moni nalobi mpona mosala nini naza kosala et puis là naza koessaye kobunda pona toujours ende nalobaka bongisa poso tant nazobela bongisa poso bonsoir ba maman bongisa poso ezaka te parce que moto fois tela non c'est pas ça parce que basi misu lelo ba africaine mingi ezala mibali misu ba africain pona masque ba mona rango eza ya ba mona rango mwasi non poso eza ya elingolo bate ya mwasi nde pona ebongaka ya mobali ebongaka te non c'est faux. Lelo za mibali misusu pe baza na ba bouton grave et puis baza na ba tache grave misusu pe baza basimba ba hydroquinone te mais misala bazosala na poto otali maboko boye maboko eza vraiment salité mais eza ya mwana mobali vu que parce que ba misala oyo bazokosala misusu po tali longi na ye eza vraiment bien te eza salité. Alors elingolo bakaka te ke non kobongisa poso eza kaka parce que moi sinon moi mobali pe bapapa pe bakopozaka pe moko masque basali ye pe soin parce que biloko mosusu biso baafricaine tonegligeaka. Alors eza babiloko mosusu mindele banégligaka te
mais l'Africain ba négligeaka ba certaines choses ate oyo nini misusu mona boye masque même moi c'est africain misusu ayebi kaka apakola na ye ayebi te ke non elongi na ye akoki kofandisa même 3 jours même une semaine opakola eloko te mais ozosala basoin juste mpona koprotege elongi batampo eya te misusu mpe bafatigue eya te misusu omona otenga na pakolaka eloko te na elongi mais azozala pe fier ni masque epasalaka te asalaka otenga na simbaka mafuta babebe eza raison te eza solution te il faut konourrir poso na bafaçon ebele même na bapapa alors rôle na ngai ezalaka awa te mpona bamama misusu namonaka bino na bamessage omona te mama Nicole ngai nalingi kotela te déjà enga ntango nayaka awa nayaka te mpona koloba na bato kendo naye kotelisa bato na makasi ebiti na ngai eza wana te nasi boyoki bien mosala nga nasalaka mpona koeseye korevele bato eloko nini nzambe alobeli ngai mpona lelo to bato ebele bobiki na bamakambo basante ya bablandef bobiki nango esungi basante na bino eza kaka te biti na ngai na yawa te na internet kaka mpo moto atela non dernièrement awa kutu nalalaki nazolota bazolakisa nga magasin moko eza pembeni na biso nakoti na magasin wana namoni mafuta moko eza valeur ya 2 euros mafuta oyo eza bien nasimbi pe bouteille yango nde naza boye ifo nakende penya na magasin yango donc c'est que mafuta moko eza kuna na kati ya magasin wana eza bien mpona kobongisa poso alors mpona nazoloba boye parce bamisusu bazalaka na bacompréhension difficile omona boye mpona amoni nga naza teint clair mais yo oza chocolat mais il y a des masques oyo eza mpona yo ezali eza na baserum oyo ya base ya misu eza rien à voir mpo moto azala teint clair ka fa pakola yango non. Il y a aussi ba conseil oyo ke non okoki pe ko banda ko zwa yango sans que msusu po muto aza teint clair ba gel douche na lakisaka ona lakisa na ba Lidl ba mafuta msusu ya ba vanilla ezaka te pona muto aza teint clair alors ba huile juste eza ba tout msusu mona aza poso oza chocolat mais oza na poso na yo eza vraiment salité oza na to na ba eczéma donc ils sont senga que il faut pas orienter donc so nazolo ba la famille biso ba noir et belé moi ça me gêne aussi batumsu bazaka na ba complexe mon bandi dans ma message oka maman Nicole nga lingi na côté la te place déjà na outi ko sauter message à fimo parce que énervé nga déjà parce que tant on tinda photo message c'est un peu au ba problème na yo kokata te parce que moi je suis pas là pour na kotelisa batu to se comprendre très bien parce que ceux qui ont un problème na yo okoko ozalaka wana te balubanoke non mafuta boye pakola nga na pesaka conseil ya poso comment éviter bouton comment éviter tache comment ndenge za wana ya éviter fatigue na elongi na yo na ota koloba dernièrement mbebo misusu kutu pona bango izaka il faut pakola mais misusu bayebaka te mbebo pe ezalaka na besoin ya traitement ba mbebo batu misusu pe ezalaka malade ba misusu batiaka kate omona ye mbebo na eza poso misusu ndenge eza wana asoka même atie rouge à lèvres kwa okasa muto azoki ba poso ezotombwama wana déjà misusu ezaka ba manque ya vitamine C misusu pe eza ke non aliaka ba fruits mingi te misusu pe eza ke mbebo eza na besoin ya traitement eza même na ba biloko misusu oyo même ba dermatologue bakoko pesa yango mais eza juste ka pour traiter mbebo tout cela ba africain misusu batiaka na bango kate eza ba tantine mususu bakipaka te ye pona ye mususu soka te aza besoin te la te mususu o aza chocolat yo tengaka tache moko nga naza besoin ka noir elonga naza nga na besoin kotela te alors ba discours wana s'il vous plaît bandeko mususu boyelaka nga yango te faut koyeba musala nini oyo nga nazosala na internet donc nazolobela na ba point nyonso même baposo bana pe ezalaka traité awa mama musomona boy ayebi eloko nini ya kolongola mwana na ye eczéma te mais aye kokota na émission ayoki mama Nicole azolobela lui juste a commandé yango pe na site internet to ayoki mama Nicole azolobela zwa sientia ba nini ba capsule pona mwana aza na problème ya eczéma ba nido ba mungwa tout ça eza ko nettoyer ba poso o eza ba peau morte même pona bana tout ça ça fait partie quand même pona tout na peau nyonso mutu nyonso tu oza ezoza chocolat ezoza teint clair donc biso to bénéficier conseil s'il vous plaît batu ya ba poso oza chocolat bo essayer un peu kozala na réservement moke parce que ba misusu boza trop na complexe ya koyaka nazala nga na besoin kotela te déjà nga awa na yaka pona kotelisa mutu te mais na yaka pona ya conseil de peau
et puis ya bana aussi na kokolakisa yo ofandaka na yo pe msusu na Suisse mais oyebi savon o été utilité nango nini. Donc émission ezali pona orienté yo esunga yo elakisa ba vérité msusu ba révélation msusu ne na hotel koloba makambo ba foulard na hotel kolobela makambo ya banini oyo ya mbebo ezala ba mama ezala pe bana msusu ba mbebo na bango eza pe neti maladie tout ça ezali ba problème msusu ba biloko msusu ko yebite mais mutazo fungulo. Donc ba soki nazolo ba boy parce que bato msusu baza vraiment ko essayer un peu ko comprendre nga même msusu bazo comprendre ngate. Alors pona ba mama na biso msusu oyo boza toujours ko bongisa poso na ningi lisusu na banda mais oui kana mama Divine Beauty pona bato msusu bamona ka il faut donc mutaza teint clair azo pesa conseil à poso bazo c'est un peu ko banga msusu aza besoin tela ou pas mais est-ce que vous obligé te bato misusu pe omona yo pe oza no pe chocolat mais sima na yo eza mwindo ndire ofandela ke bonga lifelo même chose ozolongola bilambe liboso papa yo bimokasaka de nationalité ezalaka moto teint clair non moto so atela na ye pe aza na ye pe ti na sima na ye pe alongoli pe sous-vêtement sima pe eza propre eza pe pembe bato mosusu pe ya nani oyo pe ya couleur pe ya chocolat pe bamisusu pe baza na sima na bango eza mwindo ndire njunga basoda omona longoli pendia string boy aza mwindo mais sima na ye mwindo na bakweko tout ça pe ko réparer okozwa pe moi terminateur moko osu pe ndi ozo pakola ngo pe ka mona sima ezwa ma chocolat mosusu pe okozwa pe savon cocktail mosusu yango mo temps naza koloba boye parce que pona bato mosusu même balobaka pe ya malamu ozu ya mabubwaki mosusu na moko wana nazolobela yo mo po kozwa ya kati po nga namonaka mwana mwasi moko boye star ayembaka aza mwindo aza chocolat alata kiloti moko amuke metanga baluki tala na bakoin koko asima pendia donc kana bime mwana mwasi atumbi nini oyo makemba na lifelo to ndenge afandeli nini oyo balobaka tango to enfer ndenge yesu alobaka enfer yango mais on dirait moto alifelo tumbi tala sima mwindo mais eza sima ya ko réparer parce que sur oza chocolat ezala petit na sima eza te non yo oza sima no ekomi mwindo lokola perike oyo na tie ya suki oyo mais il faut kosukola yango ntango nga nalobaka de nationalité parce que biso mpe bato miso mona awa be naza na teli mais na nsima nakomi mwindo loko naza système a le corbeau et le renard. Alors yango moni nazolobaki non awa toza na besoin ya kobongisa poso na mokuse. Quand on dit kobongisa poso ezala ba mama ya ba cancer de peau ngai pa na ngai eza petite chose ezala ba mama omoni pendia ke non bazwaki ardoise ya école babambaki yango na elongi mpo omoni couleur ardoise ndenge ezalaka noir wana bazwi yango pendia babambi yo na elongi ekomi noir mpo banoir mosusu oyo bamama na biso mosusu baza nango ezokomisa bango lokola baza bamama ya 90 ans mais une fois elongwe omona boye bamama bazongi bamama 40 ans bamama 45 ans awa epa na ngai eza traitement eza cours ya poso bamisu il faut bo comprendre très bien malgré na tekaka biloko misu mais awa tozwaka leçon cours ya poso leçon lelo na yeli bilo na yeli mpona bamama na biso eza bata chocolat bokangi loko na lobi soko oza chocolat oza mwindo oza na bezo tela te mais devant mobali na yo to na miroir ntango olongolaka bilamba tala mpe bamipende tala pe surtout bato pe misu bolingi kolata ba jipe mikuse biloko kasaka ta moto oza chocolat nde oza na droit ba noir misu ekangamaka yo na nsima non il faut pas longola yango tato mani kopo ya yo tokoloba ko otumbi makemba na life parce que biso toyebi tozo reconnaître toza bato ba de nationalité mais tozo bongisa yo pe muta chocolat kokoma pe le corbeau et le renard parce que côté misu noir côté misu pembe. Alors ndeko na ngande na lobaka toujours ba mama conseil ya poso nasi la plupart bazo recommander savon cocktail. Alors savon cocktail na biso eza savon moko très magique na ngina la stratégie les sous comment bino bokoki ko longola noir facile na visage. D'abord na savon cocktail boyebi ba noir misusu ezaka o pakola kano mafuta me ba noir misusu ezao awe longwa no kite ba tout biso bazala ba noir partout et monsieur ba maman na biso ba noir et fanda longtemps so commander savon cocktail
na butu avant olala o démaquiller elongi na yo o sukoli elongi na yo très bien bamisusu balobanga ah maman Nicole olobaka ke savon corté tokoki kobumisa yango na elongi te parce que misusu ekoki kosala pe réaction bien sûr mais elongi oyo eza nango na problème te wana nde nazolobela komeka no kolalisa yango na elongi te komeka no mpe misusu te kopakola yango fa nango tambola parce que elongi na yo oza na ni tache oza na ni bouton oza na problème te mais bamama na biso oyo baza na batampo ya makasi bakashe ya banoir misusu omona banoir mpe babouton ebota banoir alors bato mosusu oyo boyaka kochanger un peu conseil na ngai nangi nabeta sete sur conseil oyo ngai moko na saleli yango naza pe na mama na nga moko ye kutu ndenge eza wana mani kolonga na tikali kaka na savon corté na lui juste parce que même tina baite soko tali oyeba te elongi ya moto ezalaki salite boye ti ekomi boye sans tache et puis soin alors nayebi ke bamama ebele boza na posa bamisusu banoir boza nango na banzoto na bilongi esila mais bosalela biloko te na ndenge ya stress na ndenge ya mbangu keno atenga noir efusila non mutu na mutu aza na poso na ye kaka nini na bamisusu baza na poso ya ngolo bamisusu baza na poso ya koba bamisusu baza na poso ya bowayo mutu na mutu aza na poso na ye alors il faut kotikela poso tant soki omoni ke nazosalela babiloko oyo eza komarche mama koyaka te misusu koambete ngai mama Nicole tache yango tikali moke ezolongwa te non ofani na tache na yo pendant 10 ans, 5 ans, 4 ans, 15 ans, 20 ans. Alors, tant que vous avez travaillé, ça là yango na tranquillité, oza na course na mutute, botika ba stress. Et puis le kosu na nga ko beta c'était ça que tant nga nazo pesa conseil oyo ya comment muto utiliser eloko. Misusu tant nazo lobela ndenge misusu bozo sala makambo misusu. Mais une fois que tu as un poisson, tu as un bébé, comme tu as un conseil.